Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, salut. Bonjour la grande famille, bonjour, bonsoir. J'espère que nous vous a bien bisopé par la grâce. Nous va toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi mingi. Ezanga wabino mama BBC Mpoï TV. Toye parce que biso to ça na biso comme ça là na déjà la grande famille boyebi déjà que non maman BBC lorsque nayaka côté les antivalère nayaka kozungi sa sens ya kibo moto et na essayer un peu de faire réfléchir bah tout na ba réalité au isolé sur les réseaux sociaux. Alors non que le bakeno événement ya la biso ya le 29 au ilika qui a 7e anniversaire ya Bellard Production et ça événement moko boye pour nanga personnellement na cessé ko insister nango depuis événement na ilika qui na cessé ya ko interpeller ba artiste était ya ko bakeno événement wana bandeko artiste o ya zana souci musala na ye il faut événement wana et interpeller conscience na ye et interpeller conscience na ndenge nini na ndenge ya kopesa respect ya komi pesa respect ya kopesa pe respect na musala na yo moko parce que ce qui théâtre ezokufa na ba propre maboko na bino moko bino ba artiste et comédien. Si aujourd'hui vous les artistes bato bako considérer bino te bato ba omona bino so pe ndenge nini wana o bino moko bolo baka biso ba considérer biso te gouvernement boye non bomita la paix. Yango bomoninga na lobaki que non événement ya le 29 et ça événement moko boye peut-être Belleville aye ko longola rideau moko boye ou encore aye peut-être ko ya ko fongola peut-être communauté ya ko lobaki non malgré les sottises malgré banini mais nous avons une tête toza na mutu toyebi musala totika peut-être ba futilité mususu qu'on travaille. Donc pour Nangaï le 29 wana, ils ont une signification et belé surtout mingi et interpellé par artiste. Lelo na landi artiste moko boye na koloba penza kombo na été mais bon to bois qui sango parce que désolé showbiz à Belleville et lobby batou showbiz à Belleville et c'est Pélissi batou showbiz à Belleville batou bazu ba délivrant showbiz à Belleville et ça dit que non batou oh ba découvrir ka bango te ba découvrir bango showbiz à Belleville et ça dit que batou oh ba inape Belleville ba e ba que non oh azalaka ne bongo ta ebi musala showbiz à Belleville donc batou ba découvrir capacité grandeur et esprit à Belleville. Il faut zaka mutu moko boito ki olobate que non quoi ça événement na se pendenge nini o se pendenge nini to biso famille bibota la grande famille vie à réalité à monde na bango vie à ndenge ba salaka ba théâtre na bango ba salaka ba événement te ba spectacle te et spectacle o eza spectacle moko to ki olobake non il y a gloire mais ezala ya gloire. Maman BBC mon toit lobby. Bandi comme suspect ba oza d'accord nanga. Mais les autres personnes, est-ce que ba monia weze événement moko ya gloire. Bon on est na problème parce que diable azalaka c'est nani nzambe pas azalaka. Batu malamu bazalaka batu mabepe bazalaka. Alors il y aura ba o ba ko sepela na ba o ba ko sepela te. Mais to ko cesse ko betela ngo CTT récite ya événement na biso. Alors la grande famille beaucoup na boloba ma bébé ce problème ni susu na darling palata kuna to moni Poutine to moni susu na mama loke to bande ko makambo ezali makambo eza ngana lobaka soki nazaki na Kinshasa bele bato ba okimanga na plateau ou encore bato bako kimanga ite par contre bako sepela parce que na ozongisa bango nde na nzela. Na komona keno il y a des chroniqueurs et des chroniqueuses oyo ba vandi basi basé na bango ba kongo na ba chaîne na bango baza na bango bien posé mais ole ba bongisa musala na côté moko boy parce que musala o eza musala moko oyo batu ba musu ba considérant o de musala na musala effectivement
mais bongisa musala na yeko ça bien. Moi personnellement na oki koyambaka mutu te. Na bana kosolola na ye na lobaka yaka mususu wana la preuve aneke na yambaka ba tonton Prince na yambaka ba papa Kulutu Kobetox na yambaka ba Bob Molema na yambaka batu awa wa boyo kaka au grand jamais botika koyoka nga na poser question moko boye ndenge nini kuna ba kwiti non de ma personne non on dirait que non émission nga na ko baby sango na ba genre ba question wana. La grande famille, des anga wabino mama BBC. Bo aimer vidéo, bo partager, tozo solo là. Bo aimer vidéo, bo partager. Chaîne Nabiso Yami Bale Bandeko, bo sunga mama BBC. Bo sunga na bolingwa nzambe la grande famille, bo kende ko s'abonner massivement susukuna na Shempoi Chou TV. Ezalaki chaîne Nabiso ya ona ezalaki kombo ezalaki chez mama Bibi Shempoi. Mais ba fana mama BBC ya ba Mpoi Chou, balobi ke non mama BBC tiaka ka chaîne na kombo ya Mpoi Chou. Nazwaki ba suggestion na un peu ebele ndela bi pourquoi pas na sepelisa pe ba fan nanga. Pourquoi pas balobi mama BBC deuxième chaîne tiango kaka na kombo ba fan na yo chez Mpoi Chou. Alors yazana ba de comme susu ba mama BBC fongoli chaîne mususu lisusu chez Mpoi Chou te ezaka ka ona ya mama Bibi to changer kaka kombo te tiango chez Mpoi Chou TV. Alors la grande famille eza chaîne moko to fongola ngo kala et vanda kanango. Mais to lingi to telemisango vi que non ba mama BBC ba komi au moins na moi ceux qui au lobby et loko ba bazui ba considérer ba émission na biso ba komi pe ko kata yango ko tiango na ba TikTok ko salela ngo pe ba émission et voilà. Alors il faut tous akaka souple na deuxième chaîne parce que to yebi ba tout combien o bazo yina biso te po to za pembeni ya belle vie. Alors famille Dibota na sengi na bino nyonso ba Mpoi Chou bocha loboko na chaîne wana ya mibale bokende ko s'abonner ba vidéo o ezokota wana botala kango eza ba vidéo ba 30 minutes botali boche j'aime bo commenter et ça bien. Et puis na lobaki que non na ko travailler chaîne nana et kozala plus na ba vidéo yo bando kota kuna et ozala ya Kinshasa. C'est-à-dire que non toloki batu na kin o ba bando travailler sur chaîne na biso wana ba suggestion na bino toza nango besoin mama BBC na chez Mpoi Chou toza na besoin de kona biso mobali alukela biso boye na chez Mpoi Chou toza na besoin de kona biso mobali ndenge azana kin asala descente place tel bo sala toza na besoin ba suggestion na bino bo sunga chaîne wana parce que et ça bien. Yeah, et ça vraiment bien. Bo sunga chaîne wana, bo s'abonner, bo partager, ba o balingaka mama BBC. Mais ekozangi sa te pe na chaîne wana pe na obanda ko travailler na kati. Et on va travailler s'il y a un problème là que non il fallait na travailler kuna na au travailler. Mais na sengi na bino soutien na bino ba o nyonso balingaka mama BBC Mpoi. Ba o balingaka ba analyse mama BBC. Ba o balukaka nga na privé. Ba deko na sengi bino cagnotte te lisungi na bino na sengi kaka teno bokende ko s'abonner kuna to kangisa ta 1500 abonnés to banda ko continuer ko travailler na ndenge esengeli po YouTube pe apesa biso monétisation na chaîne wana e ko sala bien. Tozo bundana tozo bundana kaka. Vous comprendre? Yeah, parce que tozo na ba makambo ebele ya osala. Alors chaîne wana eza ya biso, eza ya biso nyonso. Tocha loboko la grande famille. Tocha loboko, toza na motema, toza souple en esprit pour na comprendre bandeko mususu. Voilà. La grande famille, boko tananto solo là. Na ozang sapete bandeko ebele o bakomela kanga mama BBC merci na bino. Lelo nazui ba appel ya ba numéro mususu ezata na phone na ngai te juste ka pona ko mama BBC merci na musala ozo sala mama BBC merci na bino nyonso ba o bolanda kanga o réseau na kata ke no il faut na benga mama BBC merci déjà nzambe na ngazo mono déjà na mutema ndengo o sepelaka na mama BBC que mon Dieu te bénisse merci abondamment na ba courage na bino merci vraiment oki ozala naza vraiment na batu na vandi bo appel ekoti. Ah bon, parfois au moni boyebi que non téléphone utilisé les bengi boenani ba bengi yo bo numéro moko boyebi yango te okipe ka ko rejeter yango mbala moko te malgré que non biso to koma keba na ba appel. Alors tu acceptes au dimina no problème oyo kaka ke non mama BBC événement le 29 o cheki penza molende boy merci na bino nyonso mais lisungi na bino champagne o ngana kosenga bino bosombela nga na musala o na sali ya promotion
bo aimer ba vidéo nanga, bo partager, bo commenter, bo aimer ba commentaire à baninga, bo kende ko s'abonner chez Mpoichou et sa chaîne na biso nyonso. Wana de champagne parce que normalement famille bota bozaki bato mo osomi la maman BBC ata champagne. Mais na sengi bo sunga de chaîne na biso ya mibale et ça la vraiment biso bien makasi. Bo hésiter té, bo pe sa force bandiko parce que on est déjà une famille. Merci beaucoup na bandiko nyonso basi ba s'abonner. Merci na ba opé ça déjà soutien et ça ngai bien. Merci. Alors la grande famille événement ezaka moko na lobaki que 2024 et so 2024 nonsense sans effet 2024 so ki 2025 otobaki événement musuni ezaki de samedi passé. Alors tout suite au réussir et bah tout suite au réussir na événement on a les 29 mais ça qui bino na lobby que non il y a eu au moins 3 4 événements ezaki le même jour na Kinshasa et bah événement ezaki ata 3 na Kinshasa wana na ville ya Kinshasa le 29 mars mais o ya showbiz et beta qui score ligolo ya showbiz nde kundaki kutuna wana yoka kite ce n'est que le lendemain na ngonde to komi komona ba vidéo oyo pe manifestation ezalaki ka le 29 comme pour dire que non oya le 29 ya showbiz et nyataki e kundaki ba événement nyonso wana. Alors il y a pas match franchement. Alors la grande famille maman bébé ça y est bomoni nani Darling Palata wana boto yebi très bien que non Darling Palata ajuwaka mingi et pas maman Loketo wana to yebi yango to yebi penza neti nga personnellement na yebi que non azalaka na abakwiti nga nebo na yebi mais à ma grande surprise c'est comme si na mona pe vidéo moko boya clash ba je sais plus na yebi sou vraiment té mais na oyeba lisusu te mais vidéo on a uti komona awa na moni batindelinga na moni que non soki ezalaki que non ba artiste et comédien nyonso babana ko réfléchir bongo elinga ko zala bien na ngambo ya ba chroniqueur oyo bayaka na ba question banale ba ngambo ba chroniqueur oyo bayaka ko tia division na kati ya ba journaliste na donc engo sala que non à partir ya ba sortie médiatique ya ba artiste à partir ya ba réponse na bango à partir ya ba connaissance ou encore intelligence sagesse na bango elingo sala que non ba artiste ba chroniqueur pardon ou ba chroniqueuse o ba yambaka bango bazala na limite na ba question na bango. Ce qui est là, chroniqueur, bazana limite, c'est parce que artiste et comédien, tika laisser aller wana. C'est-à-dire que nos chroniqueurs, chroniqueuses, ebi point faible ya artiste et comédien. Yango et koma kokende nengezo kende wana et au mona ka batu mususu nga na kosala nga sortie médiatique té batu lokola ba Irsil Pechanga ba Poutine de l'écriture ba dinana la douce ba bimakate. Pour bango soki ba bimi ata bonjour kaka ebo et pas eza matière. Eza matière pour na yebi que no ti dimanche awawa matière ekokota na yebi sikoyo otali chroniqueur oyambi mutu solo la eloko bengeli mutu bandeko avant na kota na mozindo ali solo yango totala na bino vidéo oyo après na ozongela bino bokende te bo aimer bo partager. Comment tu gères famille Libota dans les Abakouk? Ce sont mes sœurs. OK. Ce sont mes sœurs au na YouTube té. OK. Na bandi na Sila na CD. Na bandi na Belleville na CD. Ce sont mes deux sœurs que j'aime beaucoup. Donc il faut na gérer bango kaka. Yango moni, je suis ni contre. Nazalaka toujours pour bango mibale parce que ba na savoir faire. OK. Lelo oyo na YouTube na minute neto lobela boye eza Sila et Belleville. Bazo sala musana bango tellement kitoko ke nazako obligé ko jeter les fleurs. Na ko sala na jamais au bat bozela que Darling azala pour. Nos annettes pour nan. Pour naza contre nan. C'est ça. Ah Darling oyo aza awa. Akoki jamais cause la collègue fanatique. Jamais de la vie na cause la collègue fanatique. Je suis là pour faire mon boulot. Parce que na bandi musana nga na YouTube, na bandi musana nga na CD. Okay. Na bandi na bande ko nga na CD. Donc je suis là pour na kosala musana nga ndeko o akobenga nga na oyo sele musala. Na sisi na kangi ba bagage na nga je rentre. Ba film o yo tourner na bango pe carton na CD. Oui. Na za ba film na cartona. Au sana bango. Net na mantanga na tourna na ba na Sila na tourna na Belleville.
na Mantsanga si azaki camarade nanga ba fan bayebi Belleville azaki mwana ya papa lupangu nanga Soudiata place nga Ndumba na bande ko futela Ndumba Mantsanga abane ko futela na lupangu ya papa Soudiata azali na mwana Diana Makila paix à son âme et Belleville Kondi. Donc na joana bango na peso ka exemple ya film o esangisa nga na bango mais na joana bango pe na ba film mususu o ekabola ke na Belleville to joa ba na mboka ba fan ba yebi film ya cousin to joa ba na mboka donc na ba film to joana bango ce sont mes sœurs. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, regarde nous aux là pour te côté en bas détail me souhaiter. En tout cas pour moi j'aimerais que moto oyo esila et katana batu bako kata moto oyo ezaka ka les deux sœurs nde bakoki ko boma moto oyo parce que natinga na lo baneti nini parce que moto ndenge bandaki na yebite ndenge to komeli boye nazo sambela kaka nzambe ke nzambe akoti likambo oyo en tout cas moto oyo photo sunga tosunga yango ekufa biso nde photo yana ba mai. La grande famille Bokota to solola. Je crois bauti kolanda Darling Palata. Et loko kaka esali ke nonga mama BBC na sala émission bien na sala analyse na analyser sur likambo o ezanine. Pourquoi lorsque bozana ba plateau na bino il faut kaka question moko ya Belleville ezanga te bino ba kwiti. J'ai vite compris que non, Belleville a lié ça, a lié sa communauté. Ah oui. Ou encore, lokola Darling Palata a joué à mingi nanan et pas Mama Loketo. La dame s'attendait peut-être que non, et Darling a craché sur Belleville Tondengenini. Et sa question parce que nazo ça la analyse. Tolobi bien tozo ça la analyse. Analyse et que n'a pas question. Et moko pe ozo tatoni likamango ezandenge nini tozo analyser parce que toyebi ndenge azalaka ndeko mwasi wana ye loska yambaka batu alinga ko tuta mingi bordir soki atangi bela wana ya sololaka na bela te mais c'est tout le temps na pesa kaka exemple ngai mama BBC. Je crois la grande famille nazana bandeko ope na yambaka ya famille Libota na yambaka natika jamais ko poser question ya ngambo wana. Toko solaka makambu na biso ya famille Libota to tomboli star na biso to lobeli filme to sali ba commentaire un point un trait parce que soki pe na lobi que non ndeko nanga za famille Libota na poser question peut-être pour na voisin kuna mbala moko automatiquement na nga moko na conscience na nga moko et ko reprocher quand non na kenango mabe na BBC émission na nga pona nini parce que na kotisi mutu oyo il fallait pas na dossier otoza nango to solaka makambu na biso parce que ndenge azawana atale makana eti bali alinga peut-être ko kende na émission na ye ou bien na invité na ye na bande moko boye bien arrangé moko boye na ndenge moko boye mususu ya atu na question te ya koloba ke non o giraka makambu ya famille Libota ndenge nini na aleza ba kwiti. Est-ce que ça descend ce genre de questions? Est-ce que ça a sens? Parce que wana soki ezalaki kabasele mbala moko alingaka tout nini bordir yango bozomona dès le début na lobaki ke non omoni makambu nyonso ezoleka sur les réseaux sociaux encore pour na monde ya ba artiste et comédien eza bango moko nde ba bebisi musala na bango. La grande famille beau aimer beau partager. Darling Palata a pesi position oyo. Vous savez pourquoi nga na beteli yango c'était nga naza na besoin ya ba artiste ba conscience na bango et nini et ça là ba chroniqueur ou encore ba chroniqueuse ou encore chronique et bimisa bango na vision na bango te parce que ebele ya ba artiste et comédien ba chroniqueur ba longoli bango na vision na bango na ba objectif na bango yango ba komi tout le temps na ba plateau pour na koya ko cracher koya ko loba biloko moko boye o ezo sunga même pas dignité nanu na ye moko mutu tango avandi wana oyo nanu ezo bimisa respect na ye moko mutu ndenge avandi wana.
Dites-vous peut-être que non, l'artiste nyonso ceux qui basa di sortie médiatique, à répondre boya koloba que non, c'est ma sœur, to bana na bango na CD. Na oki kozala nani ya ndeko nanga te artiste comédien te ya kozala soki nani na non. Et sûrement Moutoua Yambaki a koti mai pour elle, elle s'attendait que non lokola darling a tournera mingi pas maman loketo peut-être à ko cracher a bimisa donc a ronini a obeta main libre. Au moni que non la personne a éduqué invité à éduquer yo question ezaki a polémique mais invité à corriger. Dites-vous maintenant c'est que l'artiste nyonso na ba question piège ya boye ba répondre à boye. Au moins que non na biso ba chroniqueur oyo ba sala musala na bango mabe na ba question na bango mabe ba ko arrêter. C'est par là vous allez vite comprendre que non chroniqueur ayebi déjà longola ba comédien na ba objectif na bango ba kotisa bango na ba polémique. Yo koloba nini. Donc question moko boye o a posé a eu réponse moko nga na koloba que non eza réponse de la gloire. Eza réponse de la gloire ya koloba que non ata bande ko ngo bayoka na kate bayoka ta soni ndeko moi si peut-être oyo ya PC alobi que non ce sont mes sœurs. Moto oyo peut-être so eko bomana. Mais soko tali na ba guerre oyo na batumi bale wana moko aza maboko likolo boya koloba que non naza na problème te parce que soki naza na problème ngena na sunga ete ngena na FCPT que non fongola chaîne lokola déjà ya salaki bolamu na ye wana esali que non akoma zoba lelo justice ya nzambe bandeko eloko oyo ya ko précipiter ya mutu alakisi yo lingyo bimandire bandeko tozomona ba makambu na sa moyo yo nzambe penza asunga biso ba mama BBC abombaka toujours ka biso abundelaka biso ba bitumba mususu parce que toza batu moko boye on observe on comprend les histoires mais tango koya koloba eza na batu mikende ba comprendre yo mais batu mususu ba ko ina yo mais oyo zolo beza vérité eza réalité zoleka. Comment se fait-il que non batu bazolinga balobela bango vérité te vérité ezo blessé balobi que non la vérité reste la vérité blesse mais elle reste la vérité. Au mona mutu ozo sala mabe bazo biso que non osali mabe mais alingi te akangeli binemi alingeli pe burpo lobeli vérité ya mabe ya zo sala. Comme pour dire que non batu bazolinga mabe babetela ngo maboko bandeko voir même na kati ya église tozo kota. Voir même na kata l'église tozo kota. Un responsable au salima be, balobela yo te, batu ba vanda kaka kimia. Batu ba vanda lokwa ba yuma ba vanda kaka kimia parce que yo za soki nanu parce que au salima be balobate. Moi parfois elekelanga ça m'étouffe. Eza ne loko moko tenga na linga lokwa vérité. Eza ne loko nga na linga kate lokola na linga te lokola lokuta. Comment est-ce que monde alelo est commis muto sali mabe balobelo mabe te so balobelo mabe o tie peut-être muto wana bouton yo lingi na mabe na ba betelo maboko. Mais c'est quoi cette histoire? Donc muto ata oza leader a ndenge nini osali mabe ba betelo ka maboko. Non, si nga sikoyo e pa ngele kakate. Nga soko osala mabe na ko applaudir mabe na yo ata na omono ndrozo ko tsanga na libulu. Oko tsanga na libulu. Bande ezala ba makamusu total akaboye neti na miniti ono senga na nzambe nanga apezanga ka maîtrise na kokaka ko battre la vérité yango. Parce que na sima wana oki ozo ape ba bitumba mususu yango te. Mais c'est pas bien nous autres là nzambe atchaki biso wana potolo baka vérité. Batu balingi vérité te. Bino bokanisi mama loketo tout ce kazo sala na ba grimace nyo sazo sala wana. Ba vérité nyo soto lobela kaye nyo so wana. Tango yaka ko répondre na ba théâtre ezanini. Eza ke non na mabe na ye bato babeteli maboko. Elle est pour bato o bazo kumisa ye malgré azo sala mabe. Siko molimo na ye oki wapi. Bon comprendre. Bandeko nous sommes des humains. Nous sommes des humains comme pour dire que non toza bato toza na ba défaut toza pe na ba qualité. Toza pe na ba erreur to salaka
aucun obate que non mutu nyonso mutu asala ka erreur te toza ba humain lorsque to balobi que non toza ba humain c'est-à-dire que non oh une personne humaine aza mutu oyo a commettre ka ba faute asala ka ba erreur mais erreur ba corriger ka yango ce que dis toi maintenant ba bazo linga ba corriger bango te monde alele komi que non na mabe na okaka ba betelo maboko mais ba biso ba mususu biso tozala nga na zarata so ina sali émission na nga moko so ina touti bordir mabe après émission malgré que non émission ko kota bandeko na ovanda kimia te na ko se gêner ça me gêne ce qui na yebi que non na kenango mabe ou bien na lobela ki muto mabe mais je vais essayer à kolinga ko bongisa ngo le plus vite que possible parce que nga moko na ko souffrir conscience na nga banana ko reprocher nga humanisme ya batu kenda wapi lelo ezala partout au sali mabe ba lobate mais yo sali mabe bango ba lobela yo c'est quoi cette histoire nga na ebite so na zaki na bakini wana penza ba journaliste na ebite na ebite oza déjà na visibilité na yo mais ozo zanga ko maîtriser musala ya koloba keno omoni musala oyo makambu oyo ya ba comédien oyo eza makambu moko boye eza trop glissant ya koloba keno lobi to yebite toza na ba réserve mususu lobi to yebite ngata na lobaka ngo ya bandeko mutu atikali mutu ngoma na ngombe ekuta na raté mais mutu na mutu bakutanaka. Et non, vous avez des chroniqueurs, des chroniqueuses, vous avez la peine à réserve mususu. Toi, tu as la visibilité, tu as déjà la chaîne, tu as yebani. Mais ozo yamba batu kaka pona polémique. Osa babilo ko moko boye, na batango batala kabino nga elekela nga. Mais na préféré pe réponse ngo ya Darling Palata. Ya koloba ke non, ce sont mes sœurs ya koloba ke non, na bandana bango na ta ya CD. Oya ko benga nga na musala na kokende. Ngana eko tombo la Darling awate. Ngana e juste ka ko beta c'était ya réponse na e kaka na sepeli nango. Dites-vous maintenant que non, ba artiste peut-être 20 30 ba oyo bazalaka na on dirait ba tout ba bango injection moko boya ko salaka ba sortie médiatique tout le temps bazaka soki a vandi bon lobaka ke non soki mbongo ezate abengi zo moi $20 au sa sortie médiatique. Et c'est par là pour comprendre que non artiste belo babimaka o bayaka ko cracher baza payer pour na kobimisa ba sotis wana pour ceux qui osa payer je ne pense pas que non okoya ko lobabi dit n'importe quoi pour tant osa payer tu es conditionné automatiquement tu es conditionné à koloba que non okomi sous ordre nanga parce que je t'ai donné de l'argent nga naza na besoin ya émission nanga ekendeboye bozo mona makambo ngo siko. Peut-être na journaliste ngwa yo kaki mutema asuka ki abana kozela peut-être que no ba cracher mabe mais apesi na réponse de la gloire. Yango mona ka comédien moko avani boyazana na mbongo te pia kaso bazo bengi na ba film te omoni kaka bengi ka chroniqueur moko ya ngambu kuna bia ba wana bafuta mbongo boni bien ngam pia ka yaka kasi ça l'émission ko to ke nango boye koloba kaka boye opesa nga combien na opesa boye yango mona nga moko na kotaka na nga ba buzo bayana te ya koloba ke non comédien nyonso abimi na comprendre déjà basi ba liesier ba conditionner parce que tant ba peso déjà mbongo okomi faible okomi okoma le quoi perroquet kaka siko ya mona la dignité artiste ezapi artiste tango zo bima omi bengi penza artiste avec les nani awana ya majuscule oko se respecter. Bref, la grande famille c'était au moins ça je crois Bolandi Boyoki Darling Palata ndenge à répondre. Il y a question moko boyaki question moko piège. Et cette question moko piège, je me rends une question moko banale. Au coup de gouvernement, et bien que nous, ils ont des camps kuna et les abakuiti na famille d'Ibota.
bango moko ba bomana kuna siko yo tango zo ko gérer ozo ko tuna mutu ke non o gérer ngoni po ebisa oni to landa la kan famille. Comment tu gères famille Libota dans les abako? Ce sont mes sœurs. OK. Ce sont mes sœurs oh na bani na ba na YouTube té. OK. Na bandi na Sila na CD. Na bandi na Belleville na CD. Ce sont mes deux sœurs que j'aime beaucoup. Donc il faut na gérer bango kaka. Yango moni, je suis ni contre. Nazalaka toujours pour bango mibale parce que ba na savoir faire. OK. Lelo oyo na YouTube na minito neto lobela boye eza Sila et Belleville. Bazo sala musana bango tellement kitoko ke nazako obligé ko jeter mon ba fleur. Na ko sala na jamais au bat bozela ke darling azala pour. Nous en est pour nan. Pour naza contre nan. C'est ça. Ah darling oyo yo aza awa. Akoki jamais qu'on a la collègue fanatique. Jamais de la vie n'a qu'on a collègue fanatique. Je suis là pour faire mon boulot. Parce que na bandi musa na YouTube, na bandi musa na CD. Okay. Na bandi na bande ko na CD. Donc je suis là pour na ko sala musa nga ndeko o akobenganga na yo sele musala. Na sisi na kangi ba bagage na nga je rentre. Ba film o yo tourner na bango pe carton na CD. Oui. Ozana idée ba. Na ba film na cartona. Osana bango. Net na mantanga na tourna na ba na Sila na tourna na Belleville. Na mantanga Sila zaki camarade nanga ba fan ba yebi. Belleville azaki mwana ya papa lupangu nanga sudia ta place ngandumba na bane ko futela. OK. Ndumba mantanga abane ko futela na lupangu ya papa sudiata zai na mwana Diana Makila pe à son âme. Okay. Et Belleville Kondi. Donc na joana bango oh na peso ka exemple ya film o esangisa nga na bango. Okay. Mais na joana bango pe na ba film mususu o ekabola ke na Belleville to joa ba na mboka ba fan ba yebi film cousin. To joa ba na mboka donc na ba film to joana bango. Okay. Ce sont mes sœurs. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, regarde New Zotala. Pour te côté en bas détail me souhaiter. En tout cas pour moi j'aimerais que moto oyo esila. OK. Et katana batu bako kata moto oyo ezaka ka les deux sœurs. Nde bakoki ko boma moto oyo parce que natinga non le baneti nini parce que moto ndenge bandaki na yebite. Ndenge to komeli boye nazo sambela kaka nzambe ke nzambe akoti likambo oyo en tout cas moto oyo photo sunga. To sunga yango ekufa biso nde photo yana ba mai. Sikoyo, question, façon aux poser les questions, c'est comme si, omi longola, c'est comme si on a sainte. C'est comme si on a pas si moko ya réalité aux oleka. Or, tu as aussi un mot. Yakobo mamoto na ngambo yo na kana yo. Yakobo mamoto yakolobate non. Bo doser makambo tozo kinango. Ndenge zo kendele. Je crois fort possible que non. Darling a baïsa qui est na plateau. Tu t'attendais peut-être à Koloba que non. Ah ça. Je suis famille, je suis ce qui a bakwiti. Ngai boye. Badjalelo. Skoma beza, pona nini na ba plateau na bino kaka kombo ya Poutine. Pona nini na ba plateau na bino kaka famille Libota. Pona nini? Bozanga kimia. Bondima keno Belleville azolier sa communauté. Donc il faut topé ça et respect. Bino bosala ki grande dame, bosala ki grande dame, bo mataka ba avion bozonga ka boye bo kenda ka boye bozonga boye na ba plateau na bino kaka Belleville, kaka famille Libota. Comme pour dire que no boye bi que no wana check kotaka. Communauté moko bandoki. Bref, la grande famille, tokota siko na kangi ko na clôturer na lulikambo ya Darling Palata, Bolandi et voilà quoi. Maman bébé sa finga te na juste ka côté les la antivalère et voilà. Ba oui tout et bétisi bango mitema ba na lo ba yo ki so pendenge nini. Oh pardon. Je m'excuse beaucoup. Moi je fais mon travail. J'ai juste analysé la sortie médiatique et à Darling Palata na Oyalobaki. Pourquoi ce genre de questions? Parce qu'il y a une place aux Awana, au Linga, kana mutango te aux autres famille Libota, au Linga bango te.
bino boko tubela un jour na bambongo na boliaka wana na komba mutu bozo finga toujours ko salir. La grande famille to uti kota la 5e épisode na biso. 5e épisode. Il y a méritocratie. Alors la méritocratie vini à Koufi. Na méritocratie nazo batena ni abomi vini. Ba parents na ye pona biloko. Loko ba yebisa ki batike papa boyoka ki maloba o papa nani aloba ki kenon soki vini azudenge vini amona ki vini na musa na mutuka. Dans 3 jours ba koko bozo yoka. Soki vini aye awate koloba te ko informer biso dans 3 jours. Boyoka ki maloba hein? Sûrement 3 jours elekaki. Yango ba bomiye. Po bazwa siko biloko. Bandeko, yeswe. Chérie, mais dors convenablement, non? Oh. Chérie. Chérie, réveille-toi, tu dors convenablement. Bébé? Bébé? Bébé! Chérie! Fini! Fini, réveille-toi, s'il te plaît! Fini! Mon amour, allô papa, je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Bimini, ne bouge pas. Papa, je sais pas ce que se passe. Allô, papa, allô. Bon, je ne traîne pas, hein, maman. Tu ne veux pas traîner, hein? Tu as dit qu'à un aïe, pensa comment que ça, les lalicamo va balcambarido andako, ouais. Ah, on commence à la casse. Manque la boule comme maman. Hein? Na lobby, je ne traîne pas. Ok, ok, kuna, ok, melio zongi. Est-ce que mukenga pe na linga bando vide, nyo sezawana. Nena bando vide, un moment comme peu importe. Après, regarde, on est là, attention. On s'est payé la mkoloana ya ngona omela. On va payer na yo bombe la balikinga ni lote. C'est qui ça? Je connais pas. Obima kotika anga dengwana, obima na yo keyo. Oui, allô? Oui, c'est papa Jia. Je ne vais pas traîner. Nani? Vini au wapi? Asani. Et combien de nini? Nino. Crise à nini? Vini appliquer crise. Crise à nini. C'est quoi? Kasi tu non au parleur. Crise à nini on vient au piqué. Donc, il y a moi sniper ne ba. À Koufi. Nini? Ok, d'accord. Moi nangaite. Vini asani. Vini asani na mwa bengio. Akufele ni wapi? Attends, oui. Calme-toi tout d'abord. Oh, ça là, nous on a tu n'as rien. Ok, wapi. Non, c'est ok, de wapi. Liwa moko ya bien te. On dirait bakanga qui est sentir. Liwa moko mystérieux. Boyebi maloba papa na loba qui dans 3 jours ba koko bozo yoka. Dans 3 jours il fallait se présenter pas na bango. Or mutu kezaki même pas yaye. Ezaki ya nani? Ezaki ya mwasinda sombaki. En plus ateki mutuka. Makambo ngo nzambe nanga siko nga nazo comprendre te. Davina atikali maboko polele ya koloba keno tout ezaki yenda banei kosala. Mais baye ko botola na ba garantie ya ndaku na makambu nyonso bandeko c'est quoi le message Poutine alingi apesa biso bandeko mobali asala kaka kovandisa ke wana parce que aza na famille toke pa itozonga
il faut qu'on booste ka kotinda e akende kosala parce que na minute e laleli Davina ba parents na e ba éviter que non mobile ba na kosala te nyonso ezaki c'était Davina siko le message c'est quoi beaucoup melanga na ba commentaire message ezani elobi ata mama étoile mwana na bino nda azana mabe mbala moko ekataki wana siko boye bisanga basi o bovanda kana mibali ozosala nyonso ozobondelaka bondelaka ozobomaka mzoto na yo kaka pona ye à la fin des comptes ye wana zoka ye aza ya kokangama na famille na ye yo yebi te ye bakanga ye mpo ndenge namoni makambo yango vini bakanga ye na famille na ye abonga te anini te siko awa kobonga yango eza ta ya ye te eza mwasi me babomi mpo bazwa biloko yango nini ce malheureux Davina atikali maboko bandeko toki ota afilme toki ota afilme nga namoni ka papa wana na mama ani baza bien te bref nayebisaki bino nini tolanda sima acte wana. Tu sais pourquoi vous avez la facilité de faire ça? Parce que nous avons eu 3, 4, 5, 6 bolumbu et nous avons répondez-vous. Répondez-vous. Que c'est ma dignité. Tu comprends? Que vous mettez, non, ce n'est pas ta dignité parce que on voit ce que tu fais ici. Aujourd'hui, j'en ai marre. Kenny, j'en ai marre de me faire maltraiter par toi. Et le Roni n'est pas raté. Nathalie Obie, tout le monde a bolumbu, tout sila na wana. C'est tout. Bat boye bango. Boye bayango. To bimaka na yaka avant. Na sepera na ona kazo za makando. Oza bizela malonga. Oza bizela malonga. Toza mwaso ba ko balati. On a pesa yo ozwa. Oyo ngapi pesa na zwa. So ikomela ngana manka ko respecter. Poni yo mankanga ko. C'est comme na bolumbu nanga. À chaque fois ce mobile moni bolumbu na yo do repesio accès au manquer respect. Possili, comprenez ça. Nabima nae, mbala te mbala ete to matro et si la peli kamango si la bongo. Dorénavant, parce que nous sommes dans un plan strictement professionnel. Et si tu ne sais pas me respecter comme tel, je te chasse. Non, essaie, je vais voir. Tu as de l'assurance et de la mauvaise assurance. Parce que ici, là, moi je suis là à titre professionnel parce que je connais mon boulot. Toi, tu es là par, je dirais, une partie de jambes en l'air, mais tu perds ton temps. Ok? Nakati $25 de cotisation à Davina, au Tchangote, non, benganao. Ainsi dit. Bonumbu, quoi? Bonumbu n'a pas comme une faiblesse. Bonumbu n'a pas comme une faiblesse. Di. Omona tiango, omoni. Ngapi na mona ya yoto, mona ni. Boni ko makenga respect pona moli sekia muke. Moli sekia muke. Oh, boni boy ko? C'est quoi ça? Yo pe zambasu. Yo pe zambasu. Soko makenga respect pona za ex là. Ngapi na manquer respect. C'est quoi cette histoire? Boni boy ko? Ça quoi ça c'est là? Moli sekia bolumbo comme na ngali kamoko bodo na comme na kobangela ngo na kangela yo keni. Ozo manqué batina respect lobana ote poso na lobi na na obango yesa parce que o mona bolumbuna o mona yango ah o lobi yango te ba 1 2 3 ce qu'on a oyo quand on a c'est oh chef a camarade dans la lande Pixai la grande famille na epsa ki bino audace wana ya Kenny et pas d'Acosta na ba keno d'Acosta le kawanati D'Acosta liambuma bomoni makambo ngo place à musala okoso la bêtise wana te sikota ndenge atandi bato ba yeba kaka et comme boumbu bomoni ndenge parce que akoma ki on dirait zoba Kenny bomoni banini wana D'Acosta a panzi na époque pour qui impolitesse le kaki ya Kenny ngana yebisa ki bino na bike bomoni audace D'Acosta saliaki tellement Kenny ba respect za souté est-ce que moi mobali ndenge sambwisi bêtise les kaka na lodge na ba hotel belvi azo fongola biso makambo azo fongola bref la grande famille n'a pas invité kaka bino to continuer ko kende ko consommer film na biso méritocratie na biso bino ke non film eza ba bombe eza na kati vini akei nanya bomi vini beaucoup melanga na ba commentaire vini akei
film eza na ba bombe retardée, film ya méritocratie, eza na ba bombe retardée, bande kotokutani prochainement, bisous là-bas, bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.